Fake News et Télévision. L'homme est simple. José Young partitionne ma bien. Lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. Bonjour à tous, bonjour Naba Congolais Tovani na South Africa, peu partout dans le monde. Bandeko, Lelo, samedi 1er juillet 2023, Tolamuki, na Sango ya Mawa, na kati ya mboka Johannesburg. Hier, vendredi 30 juin 2023, Milulu et Salamagi et Sika Ebele, na Cape Town, mboka mibali, Master Nanga Laurent Lorenzo Tutu, na chairman Isaiah Mombilo, ba yebaki bon ko organiser journée pour la contre indépendance na biso na Cape Town. Milulu ya kafu très bien organisé. Na Johannesburg, la femme congolaise engagée, ya Mama Misenga, basalaki manifestation ya kafu o ba invité commandant Nelson Congolo de Djobourg, na papa Féline Toto. Ba mama à l'auteur, ba mama ya Mayele, ba sangani pe ba beti sur l'indépendance. Merci beaucoup à toi, maman Gabriela. Moi c'est à papa Delphin. Merci à toi, maman Nana Moukadi. Merci à toi, maman Jolie Mandiangu. Merci à toi, maman Mami Kyomba. Merci à maman Doli Moukeba, merci na maman Martine Kolonda Koyambagi Milulu, merci na maman CG Emily Chila, et puis maman Nathalie Misengaye Moko, Lisolo Kitoko, na compte ya indépendance. Basi ya maele basangani, nini oyo, bakoyi kosala, pona ko bakisa, nombre ya ba maman na ba institution na biso na Congo. Wana lobby vendredi le 30 juin. Le même vendredi na tongo, ba ibongo bokunda, kolutu na biso, Ogi Kitoko. Na pourquoi, batu balalaki, na le champion, parce que lelo na tongo, il fallait bakunda, puis bakundi déjà, moyembi na biso, Béchante. Bandeko likamwa kokamwa, ba photo wo na partager wana, ndeko na biso, moko azali wana akufi, o azali na mandefu, o ya pembe wana. Aïbani bongo na combo ya cardinal, mais vrai combo na ezali Boutenda Difi Oscar, âgé de 33 ans, cardinal Akoufi. Cardinal Akoufi nini? Bandeko, makambo ta na lobaka yango, lobi na milulu ya ba mama la femme congolaise engagée, ba bisa papa tika ko mataka mafuta na ba communiquer. Mais tozali komi retrouver que nazali ko faire face ya makambu oyo e matsanga toujours mafuta. Jeune garçon elenge boza ko mona oya pembe ki to mande akufi liwa ya pasi esika obia fandaka. 5h du matin nous le betami na Besval et na 7e rue croisement 5e street cardinal akufi. Bato bakeli na lombango bakuti jeune garçon na biso alali na se elongi kotala na se mutu awa na dikoshi e panzani babeti brique. Maman le prend le biboy. Vers 4h du matin. To yebite ba utaki wapi? Yena voisin na ye o ayeba na kombo Zara, Zara obomona na tikepi. Ba bandi ko so na banda 4h ti bitumbe bandi. Vers 5h silence des morts. Maman le prend ayebike bakati, ba koti na wana banda ko balali, mais afongo la porte bi maboye et be menacé makila et sopane. Congolais abomi congolais. D'après ba news, na police tanga ko sala investigation, ba lobi ke Zara mutabomi. Zara wala ti kepi, muninga na ye wala ti chemise ya liputa esangana, ye ba lobi azalaki na Zara, donc akoza la participer na acte wana. Je ne confirme rien, mais na lobi oyo lobami, o pe ba lobi na misu ya mbila. Tango mbila ye, baninga ya cardinal, bakende ekutu, bakangi camarade
ya Zara mususu baye na yewana etant que témoin comme pour dire que ye ayebi ntila nini oyo Zara abomeli cardinal mbila tuni bokangi pour la nini babike aza témoin ayebi mbila labite so azali témoin botika ya kende soki to che Zara maboko nde akoyeba ko témoigner na tribunal bandeko tolo bandenge nini makambu oyo tokomi ko bomana biso na biso lokwa banyama vraiment Congolais ozo ko beta muninga na otina ko boma ye tango toza kokola na Kinshasa wana mama na biso ozo ba terme moko ke mutu atambola na liwa yo ozo ko beta muninga okanchi ko beta ye ko tika ye metala obeti akufi sikoyo kimi vina yo komi na nkokoso eleko oyo kana kite tango biso toza ko vana toza ko le fufu kwanga tole kwanga na fumbwa yo oza na chance mitelengano o majo kiti okeko batama entre temps osalaki no un citoyen libre abu awa na ebisaka bino mbala na mbala to kopie ata bisaleli ya kwa ndenge ata boyoki bango baza kosola ndenge nini bakobunda te. Comment expliquer que biso to banda ko bomba na biso lokola banyama boye. Il n'y a même pas un mois awa passager a kufi awa petit frère na biso mususu a bete na mulangi ya 20 passager a kata ba pota et même passager na liwa. Lelo lisusu tongo etana cardinal a kufi nana bomiye ndeko na biso congolais. Bandeko ezali nini? Na ebisaka bino chaque fois na mboka oto yaki cop. Toka makamako bomba la terre? Toka makamako beta la terre? Soki muto asali likambata osiliki neni ko bunda te? Yoka peut-être que babeti nga fie na yo commandant Anderson, yo ko bunda ça va mutu ça comprendre que non, oyeki au secours ya fie na yo. Oui. Et ça quand te bobiso na biso discussion tu bon comment na niveau ko bomba mutu. Mutu yo bomi yo azana basi, azana mwasi, azana bana, azana libota na ye. Peut-être rien de souvent libota na ye na molar na soka a na jobu. Yo le lobesi yo bomiye o te famille na nkokoso sans le savoir. Tika mutu ko faliwa na ye na ndenge na yeke yo oya ko boma ye. Yebisanga a sko bomiye ozui nini. Tale sika wapi ko te fino na mbeba ya pamba o komi wanted na likambo moko ya muke boko résoudre ngo à l'amiable. Bande ko botika makambu oyo ezali malamu te biso na biso tokoko banda ko bomana na communauté te mundela loba les loups ne se mangent pas entre eux tango bato basali ko kanisa ndenge nini bakosala mpona ko émerger bino bosali ko bomana soko zalaki mutu mususu loba baote aza kulunda o aza boye na boye te balobi Zara c'est un garçon normal siko yo mutu za normal ozalaka no pe bien obeta rappelle tout repas bigas pour solo bien pile vient na yo mais si qu'on a minute au kimi pourquoi parce que obomi camarade na yo obomi petit na yo obomi ma vient na yo pourquoi parce que boswani so ko wela gini to ebite allez ba porte pe kangama si ko tala ngo chef na nkokoso yo mto salaki no ko vivre bien ozali no ko vivre normalement awa lokola batu nyonso si ko komi wanted o komi si ko yo mutu o to sali ko luka pona okanga. Soki mbila tcho maboko papa yebisanga oye ko sala boloko ya avis comme ça à ton âge jeune garçon ya bien boyo o komi lelo na lingoma ya ba criminel ba assassin papa nini oyo kandango ya lolenge nini oko memoti na kopanda mutu ka bonko shindeng bala na Swahili makile akufa boy vraiment bandeko nga makambo ezo sala ngapasi naza ko comprendre yango te. Mama jolie maniango yo mdebisa mafute matanga susute mama mami kyonga yo yibisa papa chaka na se siko na kocha na se na makambu ya boyo vraiment biso na communauté to banda ko bomana ole batu mususu baya ba boma biso communauté se venger bayek biso ba yanke ba kende ba se venger eza biso na biso to za ko bomana to cha na se ndengeni to do bandengeni po ba na communauté oyo to yaki cop to yaki bana ko bomana te. Congolais mutema makasi ya ko moninga ozu yango wapi Congolais mutema mabe boza ko développer bosoli bizele oyo wapi bandeko to sala nini po bo comprendre que to yaki cop na moka oyo to yaki makambo ko bomana te to yaki makambo ko yiba te to yaki makambo ko sala boité makambo mabe
communauté na biso bandi kokote bandi kokuta wapi tango biso toye na mboka oyo yoka ba biso ke non congolais na la police na